Allô, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne Boulot Coco officielle, la chaîne d'actualité. Mbote na bayenyo so baza branché, bayenyo so oyo. Banzo landa biso en direct de Boulot Coco officiel na pesi bino. Mbote na bino ya ebele pe ya mingi to s'abonner massivement. Et tout like et tout commenter. Donc c'est Boulot Coco oyabino bolingara mingi. Donc moi aussi je vous aime, je vous aime, je vous aime et je vous adore. Likez vidéo, partagez, commentez parce que nous sommes là pour vous. Hein? Abakouk Nyon sont un monde entier. Na pesi yombote. Balobi le lot ozali bongo le 3 février, non, le 2 février, Batoti Kalina, 13 jours pour un événement na biso ya monene, bon, il y a le 15 février, anniversaire inoubliable, il y a SB, en tout cas, Tokutani. Biso tout na rendez-vous monene wana tozala wana mobondo tozala vraiment ebele et rosala bongo bien. Merci na batutu balingara biso, merci na Sam Coucou le nécessaire motememe coucou, merci à Julie Ndaya et merci encore à Mama Zozona 1-2, pourquoi pas encore une fois de plus na José Makese Vikito kwa Robert Moko, hein, José Makese Vikitoko, merci à toi, merci na bandeko tout au bolingara biso biso peto lingara bino makasi na ndenge ya kusarana te. En tout cas, to liker, to partager, to commenter, to aimer. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Na lela bino ya trop bandero nanga babakou ya monde entier na lingara bino makasi to partager vraiment parce que et ça li biso bien, et ça li batu ebele bien, et ça pe na batu oyo bazui yango na ba premier degré na bandenge ya mabe, et ça pe na batu oyo bazui yango normal, neti ba biso to moni yango en tout cas na moni yango normal. Na moni yango normal. Na landi lelo vidéo moko na chaîne ya Fimoro boye ya famille Maboma. Auti ko sala yango et ko na uti ko landa na moni na Sandrine TV pe aye asali. Et nalandi de vidéo de quoi nalandi à Sandrine non il faut na yapi la sa point de vue nanga congolais il faut changer moi mentalité na biso hein congolais il faut to mona loin to visa loin et leur on a bocha na mitu na bino ngani na vandi boye je peux jamais être contre mutu moro aussi la bengsi na FB atam kolomoro te pour la fille a pesi exemple nanga yo ku tutala maramba sherika ayara ko déclarer pour nani batiaka ba zuma te ba Miss Lolo te mais awa to moni zuma Miss Lolo ba sa ba artère mais ndenge nini ba ko sile ko tia tanya mabedi na barezi boloko kwa ye ko réagir te boko oh, yaya et puis ngana na tout non question ndero moi si yaka na poser non question est-ce que marambu na biso ya baba cook etali bino. Déjà bon mon abiso e ndanda kuna biso toyota munoko. Mamu na bino etali biso te. Mamu na biso pe etali bino te. Na ye na mamba sherika na loba na déclarer etali bino ndeti na nini. Bozara na besoin que to tomboke la sherika pour sherika jouer sous na SBT. Bozwa siko problème ndeti nini. Problème ndeti nini. Cher ami, bon, monde to va dire boye, tous bien s'il vous plaît. Abakouk tchelanga j'aime. Moi, je peux jamais être contre si Tanya Mabedi et Barevi. Baza bandeko nanga baza bayaya nanga. Na etarate ke na sala raso pendenité. Parmi batutu ba défendra si la quelque soit na pototo na kin. Mutaza âge nanga zate. Mutaza âge nanga zate. Nazali ke pa na bango nyonso na longola mutu te na vraiment leke pa na bango tout parce que moi je suis de 97 cette année on a totalisé 28 ans le 8 mars on a ça 28 ans moi je respecte tout le monde retourne à Tania mabe de retourne à Barézi baroye biso babito mon appelle ce monde en manka mutu te non peut to yoka epete peut-être manquer communicateur moko bazarane et pas même to communicatrice moko na sala biloko ana te je passe ce temps là je respecte pour bazaba ndeko nanga bayaya nanga toi c'est comprendre te dernière na moni Barézi na Tania
son akosi allait demander à Miss Lolo na Sandrine TV et ça linga bien moko na comment même décarré bachia na bi mama et mam sa vu ba revina Tania na film décarré me répond bien mam sa loba ki azozwa arozwa ba chroniqueur na ye na ba chroniqueuse na ye na ba chaque film amno ndam ndam ngabi en tout cas mam sa sali bien kuna to bandio c'est kana décarré. So na ko sa déclaré au démenti na fi déclaré na bi likamangwe za somwe ya yo moeza ndi déclaré bi yanga bolokoko na ko kata binamba na scène mko nango si la fois sentir to c'est qui loko la famille liboma bozana pour na division ko luka ko diviser biso ba cook ko luka ko kabola biso ba communicateur ya sila bozoya na ba commentaire bozoya ko luka ko déstabiliser biso à partir ya ba commentaire na bino toza occuper binote. Toza occupé binote bolobi te. To commence ko sale la bango ba émission. Ta rasi ya ninga vitani na ba vito ya loba. To luka to lembisa bango yaya. Nganya bi na ndi ba sara théâtre te. Vina nga mobima na sala nga te maboke te na bi na couleur te. Barezi ya leka ya maboke. Tanya mabeja tournera déjà kutu et pas les ketchou. Nga siko yaya ndeko mwasi yaka na explique yanga netini dernièrement je suis dans la zone amoni ba communicateur na communicatrice moko ya sila ba koti na kati ya film parce que je me souviens la première communicatrice oya kotara na film ezara Tendresse Dibinga lelo na moni Tanya mabedi na ba revi et ça li bien makasi. C'est la considération en fait. Considération. Et on l'a comment si la considérera biso a commis pendant film boye a sali casting habite place et senga Tania et senga barezi patie bango na kata film. Parce que to constate to boss na tina le barana bino FB est un miroir. Quel que soit même notre chaîne wana les abakouk de FB est un miroir. Là je vous dis miroir. Yaya total à maranabiso mais pas si la total à ma world. To boss sanate. Bandero baleki ba jouer. Bébé de sali lengi et sali goût moro bozo idete. Comment on a Tanya mabedi, comment on a Barezi, na même scène et sali bien donc en tout cas pour ça d'abord moi je dirais à Fila merci. Merci mingi parce que on l'a qui si biso considération. Yango moni eza babil parmi babil loro bazo inela Fila. Ke bana wana ba rofinga batu pona Fila. Fila boaka ka bango mabanga. Ba moni sou Tanya mabedi na Barezi na kati ya film. Directement ba lo banini. Bango na kati ya film wana baza bomoni atinda ka bango. C'est comme ça que bango baza. Parce que si la ninga zona omoni no bareke bato bo traitera si la hypocrite. Si la a se décider à la tribune kaza hypocrite. Bino de boza ba vrai hypocrite. Bino de boza ba vrai hypocrite. Si la za hypocrite parce que hypocrite a rotenga komba boloko na télévision te po ebika boloko a finga makasi. Son atangi bolokoko bolo bakengam na tinda bolokoko. Mais abangi mokilité atangi bakombo a certifié tout le monde. Tomoni ba missionnette ni salamaki bomoni azo boaka bango. Il veut dire que yem tatinda bango ayebi bango. Pour banana ba manki ba ba respect mais yazo boaka mo yem tatinda bango oui ton dimi. Neti ngani so bolo barana ndimara na ka fila tinda biso na ndimi. Lelo encore nde bomoni Barezi na Tanya. Boye rolo ba kesu fila c'est makambo ba le rapenda fila mutati. Bo confirmaka. Omoni yo fila osala fila opesa bino juste ka ba confirmation boye bandete. Fila zo pesa bino juste ba confirmation marambo bolo bara. Yango yo sala opesa bino. Donc omoni bo vanda bolo ba ke ndenga zawana.
atindaka bango alakisi bino ke atindaka penza biso toza penza banvoye na ye banvoye spécial ni toyo kofingele bato siko tosali ndeni likolo nango barevita ya mabedi bonne chance bayaya nanga esimba kitoko populace yango déjà barevi olela bavu barevi bakoma beta 4 vues na YouTube banza yo bongola biso babakuki siko oloko bomoni bozangi maloba parce que nga nazelaki boyani koloba ke bomoni atie bango na filme veut dire que ye mutatinda bango mais nayoki ekomi ke bato bolokoko yo eza mbala suko tanga kombo na nga yo so pe nani o kombo ne kimi nga so pe Esther so pe nani eza mbala suko ko tanga kombo na nga tinga tanga kombo no ti nebi yote wa vrai so ba yu manga nebi yote ko tanga kombo na nga eza mbala suko tanga kombo na nga ti nga nebi yote nazoloba ngo tout le jour awa muta ko imposer si la mutu azate si la rosala makambo esengeli na ye ye mokomi filme ye nde mosali casting mutu ko imposer si la mutu azate to bosana te to tia ona mitu na biso donc to longola ba idée wana ke faut to imposer si la mutu faut ni mutu ko imposer si la mutu azate. Moi je mets comme on a lelo ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba koti na kata SB. Ça fait du bien. Et ça li mie makasi na ningo saranate boende zalaka. Bino so ibozo ko kolaktia batute ke bino mpotinda raba parce que toyebi chez bino bo pesa paye ma chaque fin du mois. Chez bino bo kabara baloso ba biloko bele bo sala chez bino. Si vous avez besoin que biso na bino to kokana parce que si le roi a monté innovation en fait a monté ba différence a sera toujours différence entre biso na bino parce que babilo on a tout et déranger à bino et les rabino mutu chaque jour chaque heure ya on bomoni bwana maloba minga koloba te bwana makambo sala te bozo penser tout ça nini te to yaka to to déstabiliser bano to finga bango si to fingi to lobi ke boyoko kaza jaloux peut-être tout jalouse ya barezi na tania tania mabedi na barezi ba yoka ngo ba ko réagir to kaboli bango to za na temps parce que to comprendre bino déjà to yebi ke boza vous êtes des infiltrés en fait. Moi je peux jamais jalouser ba ndoro nanga o ba jouer na kata SB jamais de ma vie. Bolongola idée wana bolongola nga la bêtise wana. Jamais je peux faire ça. Si la loba ko vivre mais elle aurait des problèmes mais ani ko digérer parce que si la s'est décidé que à ko vivre na hypocrisie. Yango est ce que troublé bino. Yango na bisa baba ku na ba ke mama loba ki bwena bisa bino. Si la loba ki na nganya bisa bino na bosa naki. Aloba ke 2025 o eroye ya. Je vous dis franchement même ça loba ki yango. Aloba na 2025 o eroya eya. Aloba kiango. Donc tout s'attendre en tout na 2025. Na 2025 s'attendre que Dorcas ta revendre la table mon asi la ba lié. Ala kabino ke na yebi na considérer. Donc si la za bon alobi bon na 2025 oyo. 2025 donc au moni ku tunde bomoni barevi na tanye e amukie boss vila makabo mona na 2025 oyo. Le rôle a beau traité hypocrite pendant longtemps. Alors, les bino ke bino de boza ba vrai hypocrite. Ye atikala jamais koza la hypocrite, atikala jamais koza la hypocrisie. Donc c'est comprendre, hein? Donc c'est comprendre côté wana. Elle n'a jamais été hypocrite. Ayebi de hypocrisie et ça l'a raté. Alors, bisco à l'accès kazara hypocrite. Il faut à la couleur nabino. Bon supporter, comment on supporter tes poignes. Ya mukiega le bandika bomonika chroniqueuse mi balé na SB bozu vertige. Matalane bani bino comme kolobe kezongi. Boso bomoni tout le monde. Mais eza dégâts pour nabino. Ça sera chaud pour vous. Bino kou bateau bazo manquer bateau tout le jour. Chaque miniature ba film na bino ba zangate. Bateau ba manquer bateau tout le jour. Chaque miniature ba film na bino ba zangate.
Mais bato là ba finga bato. Bazo manquer si la maman lokola si la ba manquer tout le jour. Bon pekisate bon le baté bon fera bon tira bango na ba film. Bon ya biso si la vivre en hypocrisie abanga po pe marana pe manabino si la poitia chroniqueur ou chroniqueuse mort na kata film na ye si la il faut banga bino parce que vous êtes qui? Boza banani pas si la oh si la faut banga bino wa banani wa biloko te 2025 on va supporter na bisi bino déjà. Oh ya belle attention kanga mutema parce que cette fois-ci si la ok na bino world. Akoyora na ye mutu te pe mutaro pekisa si la zate. Ce n'est que les débuts ne ba français baloba. En tout cas, ce n'est que les débuts. Début déjà beaucoup digéré, te bon tu to comme on a faim. Et zandeni. Pour début beaucoup digéré te. Oh, tiens là j'aime s'il vous plaît bakouk. Tiens j'aime. Toro banda roloba na bino ba vérité, bolinga te. Toro banda roloba na bino ba vérité. Si la va omoni bino bon ça yora tala muto a présenter ma vie. Je présente mes V na ba union so ba défenderanga, ba communicateur na ba communicatrice so ba défenderanga. O metenga ba kombo la bango ne soit pas hypocrite parce que au futara bango bino ne ba vrai hypocrite pour au futara ba tuwana ba paiement. Biso kutu ne te voyez mais ton ta paiement pas si la té mais si la nous considère et puis si la zo la kisaba tuke bano yo. Ba mal à la tête nanga oyo. Ba mal nécessaire nanga o nyonso bo benga rabiso. Si la ole febino ke alinga rabiso considérer rabiso. Avant di bazi téléphone. Taya, mabedi, on a tournage. Avant di batomboli. Banza, lobby tournage. Oh, yaya, il y a déjà considération. Il y a déjà valeur au mouton pe sabino. A ça l'émission balobi. Eh, babono koko, yaya, bon moi ça bebo bisara na chika ye. Ay boya rosela la ba campagne recommande le ranga na se ko finga ranga yi. Bozela, yaya yo infiltré yo na tina no, nga na yebi yo. Nga na loba na bino ne boyebi nga na yebi na bino te. Ba tout bo commentaire la ranga. Ya mabe boyebi nga. Moi je vous connais pas, je vous calcule même pas. Nga mutero lembisanga ko lobela si la te. Moutaro peki saranga pe kolobela sila te. Na loba ngo de les débits na bandara défendre sila. Même si sila ki reporter nga plainte. Na tika rotanga kombo na ye. Na roloba na batouane papa na kotanga parce que j'aime cette femme. C'est tout. Na loba na binongo. Ba songi. Bon vandi boka moi si la pesa tie bango na film. Atia bango te bino nga tia bino. Posora tebino bozo ya ruiner kana kata chaîne na ye. Oyo tourner na FB mais opesi mon kongoka boye. Oki replace mususu ya no bandi FB angwe. Ni bakumisa ngwe za bongo te. Na mona nga ya malonga te. Obandi kotonga. Vome fila azana ba vrai na ye. Parce que biso toza ba vrai ya fila biso ba nous mourons en bakouk. Ngani na za sabino nous mourons gauloise, nous mourons en bakouk. Narolongwara gauloise a fait rete ata mukolo morote. Narolongwara pe abakouk. Yasi la te ata mukolo morote. Même si nandoto. Bato borozela ke un jour na longwa bakouk asi la boko zela milan. Un jour na tuna camarade na bobeti mboyo na ese na lobi e. Et ça ezara ndenge nini ni to mona ra mutu boye. Ala muki na un bon matin lobi ke. Na longo peut-être mutu na komi mutu nebi ti babanda ngondeni na tuna copine nga na bongo na c'est pour ça que na tuni basala ngondeni tu te réveilles un bon matin tu dis que na longo la nga nanya sila oh basala ngondeni biso boroloba borolemba borozela ngo 1000 ans d'années borozwara ngote bokolema borokoma fatigué bo fingara bo continuer. On a webisa fila, merci pour cette considération. Tu nous montres que au lingarabiso. Ozo la ki boy ko vivre na hypocrisie. Hypocrisie eza ma bébande koto changer. Bo ya hypocrisie na vie na yo. Zala le rôle la fila. Bo finge marmanda ka bengi selbino Teresa na mari na ndaku. Nyoso bo le banai la sebino nzambe na ngai. En tout cas na lobi na bino Moutuna sa télé-réalité na ndaku na ye parce que ngai semaine prochaine on la télé-réalité na ndaku na nga
ebele bokopike crise bokodaye mkolango mutu na ndaku na ye tosola pembe mutu na ndaku na la télé-réalité po devoir au challenge o eleki makasi sila devoir à challenge o eleki makasi tosolola toyebana. Moi, je vous aime, mes chers amis. Nalinga bino mingi. Toro continuer à soutenir si la moutaro déstabiliser biso ba fani si la zate, moutaro déstabiliser ba communicateur na ba communicatrice si la paix azate. Toro continuer à défendre si la on va pas se fatiguer parce que nous sommes là pour na mam sango. Tozana ne pour ne donc toro lembate. So moni ko do lu ko sa campagne pour lu ko lembisa biso père.